Papa leki ya Frida nde abenginga. Abenginga na telefone nanga. Na yebite place azwi numéro nanga. Abenginga na telefone nanga, na yebite place azwi numéro nanga. Boyo kanga Papa leki ya Frida. Ndeko ya papa Frida. Abenginga. Je me suis étonné donc na surtout qui na moi appel mon ekoti na téléphone nanga na WhatsApp na numéro ya Congo. Botika. De la saba courage et belende ronanga. Nga le même kamno na kota ngoti na suka yo Saratola. Saratola. Saratola na bengo combien de fois keba. Yo loko lingaka batu bazwa makambu yozo makambu obima olia mbongo boko la bano mwana za matama lokwa mongoli wana oboko le na mbongo batu keba Saratola. Donc kende pena so kena Kinshasa tuni Aurélie Vangu ya Gemidor TV aro yambayo o relacté yo ba ke non makambo carte pleure lo ba ke eza boyete o ya za contre makambo ngana lo ba ke Frida kufi na poison na arrêt cardiaque aya ozong c'est la réponse. Frida kufi na poison. Frida akufi na poison. Poison na arrêt cardiaque. Parce que ba médecin bazwa ki pena temps ya ko landela ko sala nyoso tout ba landeli ba kuti lo ba kuta ki arrêt cardiaque. Deuxième temps ba sali ba examen tout ba kuti Frida akufi na poison. So ba ba kokote ngate. So ba ba ko lo ba no te ngate o carte pilar. O le bulldozer. Onga. Non, je me présente, Ngana papa le qui a Frida d'abord. Tant on a dit que papa le qui a Frida, je me suis un peu étonné. Natikali na moi silence na yokaye. Aye kolobananga masolo nyo surtout parce que kalamingi bon ngana ye na live ya kalato to mata na live na TikTok. Pona ko tsa ko tata voje na ye. Na ko tsa voje na ye. Mais la signe respect. Ndenge muto ase pulmoné a vitan ya benganga muto azana posa voje ya papa le ka Frida ndenya be pona bomba na ngapete yakaka na commentaire à Gemidor TV komelanga na commentaire avant même Frida bala famille ya Frida mama le ka Frida bino nyoso tu bo le gars na TV ngakutu na sepela na libala wana te ngakutu siko bino moko kindoki na bino moko bokotisi kindoki na bino moko na bokotisi yango bozwi bobomi mwana na bino. Frida babeta kiye, Frida avimbaki, Frida abukana kilo boko, Frida bakuta kiye na manjaka, Frida bakuta kiye na makila, Frida bakuta kiye boy. Bosenga bango na TV, pourquoi bozo koka kosenga bango na TV te, ba pesa ba image wana, ya ndenge bakoti siye radio, ndenge ba moni liboka Frida bukani, ndenge ba moni Frida na ba pota, ndenge ba moni Frida, ba pesa bino ba image. Liwa ya Frida, ça n'a rien à voir na dola na kat. Bon comprendre te. Papa le qui est Frida a benginga, a binanga carte pilar. Non la na ba émission no trop. Non la na ba makamba analyse no trop. Wana yé moko. Abi na regretter ndeko nanga yango nga na boy kokota na bêtise yo yango na se pour mener na pesa yo vrai vexo ya liwa ya mwana na nga. Aobeta tolo abiliwa mwana nga esala nga pasti sikoyo nineti nga carte pilar na éducation nga nazanango oyo papa na nga pesa nga kone kasongo mukenge dada nazana tamoko te ya kotema ya kofinga ndako ba Frida na tante ya kofinga famille ya Dollar Star nga nasala ba analyse eza vrai. Merci papa aben nga natanga nga kombo te po muto apesi yo makambu muto apesi yo matière batanga kombo te po simba sima pianga esute ya totonga to yebi famille na biso
na famille ya mama ya Frida bino moko boyebe eloko nini elekaka jour oyo Dollar Star ayaka kotika biloko ya libala debani elekaka entre les deux familles. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrer un billet, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Wow, Caterpillar aye lisusu. Caterpillar azongi lisusu na masolo ya kitoko, na masolo ya analyse. L'actualité nous oblige. Babi actualité nous oblige biso to sala yango parce que yango nde makambu yango nde ezo pesa makambu. Merci na abonné na nga nyonso tout. Il y a Jamido TV. Ba open bokom ba abonné na nga te. En tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, vous serez jamais dessus parce que chaîne ezaka moko o epesa masolo ya kitoko. Surtout na émission na bino ya les œuvres. So bomoni Caterpillar avandi sous na kiti boye moko. Boye ba kesi ki Caterpillar ye na vrai vexo. Caterpillar ye na masolo ya vérité. Caterpillar ye na masolo ya kitoko. Oyo esepesaka bandeko na kati ya bandako. Mingi bato ba soutenir nga na émission il y a les œuvres. Et là, je profite directement à saluer Kopé Sambote Mingi, na boss nangai de Yondinga, boss de boss, papa de papa, papa de papa, ah, papa de papa, de Yondinga, babi boss de boss, papa nango na lingara mingi, wa sala rapo mona carte plein de bon monnaie, donc ça est mon plein, merci à mon boss, et pourquoi pas à maman de maman. La femme forte, babi, femme sage, bâtit sa maison. So écoutez la moi si à malamu, a rememelo pe ma pamboli. So écoutez la moi si à malamu, a komelo bénédiction, a refongolelo ba porte. Comme exemple, mama Bitandinga, hein? Comme exemple, parmi ba femme forte. Parmi basi à ma bénédiction, parmi basi à ma pamboli. Donc bobo s'en a raté faut botsara combo ana mama Bitandinga, maman de maman, maman de maman oh aura souci à bana, aura kolele ya bana donc maman mora solara bien. Merci maman Bitandinga na ba koli na ngai. Ah et ça linga bien. Hein? Maman Bita ça linga bien vraiment ba koli na nga et pourquoi pas ba participant ya émission nanga bato ba soutenir émission nanga il y a les œuvres o bazara toujours na Caterpillar o ba benga nga même na ba téléphone mo Caterpillar place on salaire mo boye falo ke nango boye Caterpillar lelo na émission wana fo lata boye o sala boye ah son atangi binote c'est que ma bezali merci directement également à maman Mami Tona ah Maman Tona, maman, je t'aime bien, hein, mamie. Bah bon séjour, bah bon retour na yo, na Suisse, maman, de la part de la Rose Caterpillar, le bidon de la presse, maman de maman, Maman Tona yo, yango yo. Et pourquoi pas, maman bienvenue d'Acosta. Maman bienvenue d'Acosta, yo linga bongote. Maman bienvenue, c'est Rabina Caterpillar. Comme tu dis ça na ote biloko no nyo surtout eza déjà emballé donc ba colline eza déjà rokangama et ya kala mingi te conteneur wana ezo ya yo eza na kati merci déjà maman bienvenue na yebi déjà que na zui déjà biloko na po yo ko sarate ya yo pe raté merci maman bienvenue d'Acosta et pourquoi pas maison africain
divine. Babi, wana fona na kenango na ndenge ya lumemia. Parce que là, je fais plaisir. Na ça la plaisir na Dani Maneka. Maison africaine divine Emion. Vous sentez comment dernier les obimile? Emion. Et ça, le roi Mambweni. Oh, Matalana, Mananyo, Maison africaine divine Emion. Nakatia Suisse. Emion Maneka, Nakatia Suisse. Et là, je vois encore directement Dani Maneka. Babi bato basima pena émission les œuvres. Ça, bango mawa plein. Bato bazara pena bazora responsabilité à carte pila. Cointi coin. En tout cas, merci. Wana son atangi bango te sege ma base. Sege émission o ezanango na une partie. Merci encore également à Pablo Kine, le grand déclarant na kati Angola, et pourquoi pas Nico Kai, formateur de boss. Na moni le sous Pambukidi, les boss Pambukidi, boda tellement belé, aïe 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 aïe. Bande konangai, donc actualité est obligé ngai na sala yango parce que pour na sepelisa bino bande konanga parce que ngana za nanga mwa musana bino. Na sala toujours eloko e sepelisa rabatu. Et pourquoi pas boss Malou Makwikila na kati congolaise bambote na yo actualité est obligé biso to sala kaka ba analyse comme d'habitude parce que carte place soit vandi boy ayara kaka na vérité rien que la vérité merci na tchunga la différente babi espace moro ya bien oza na posolia taba ya bien olia liboke ya bien kokeno musikate yara na tchunga oyoka musique ya bien et pas ya DJ Alpha top 5 babi DJ Alpha 5 donc yara na yoka na kati ya tchunga la différente oromo na maramnyo surtout ok merci na les grands Gérard Iratsomba ya tchunga la différente mbote na yo bishka pozali en tout cas lelo to ena na masolo avant que na fongola li solo na biso to ena ngolo to masolo parce que lelo na epena na ba actualité ba vérité na vérité ya liwa ya Frida po ba sale déjà autopsie. Na yena vérité ya liwa ya pasteur oyo akweyaki na en pleine kilt abanako yemba pasteur akweya kufi na yena vérité na yena vérité aïe 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 est-ce que vous avez bandako ça dia tout carte plein à lisusu na ye penza nga na ye na yaka penza mobimba do songa na ye na yaka penza. Na pesi mbote et pas ya boss nangai boss donc boss nanga boze belé te yo no tanga kombo no te na tanga na kombo boss nanga oyo wana boss di moment boss les silencieux Arthur Manzambi Mvetu nga benga que les silencieux Arthur Manzambi Mvetu. Arthur Manzambi Mvetu batebeli ba roituna aza nani aza le boss des boss. Ya lingara na epena ko mibimisha te po azara mingi na ngambu ya biso bangolais mingi na ngambu ya bangolais parce que asala mingi mo masolo ngo pe wana po atara pe ba show ya ba DJ asala pe ba show donc ya ebele. Nalika na lecte bana palanka bo se préparer les 30 août événement ya makasi pe ya munene eza na kati ya palanka wapi boy botunani botalani carte plein événement ngosu ya nani pe ya nani eza nini événement ya makasi eza na kati ya palanka na bar ya Maracana les 31 août bana ya palanka bana ya Mabor bana ya Kasenda bana ya Ilia bana ya Ojaenda bana ya Kuka bana ya congolaise en tout cas na bengi de kabinda okunene nga benga bongo de kabinda okunene invite zaka moko na kati ya Angola ya mwana biso to pende ko na biso ya mobali Milson King le fils de notre couduriste autorotique abiso déjà donc Nagrelia babi mwana ya Nagrelia fille de Nagrelia te un evento te un show aqui no Palanca na Rua 10 vem muito vos convida
La convida Bino, Caterpillar, convida Bino, 20 muito, dia 31 de agosto, vão gostar. Vão gostar. Donc, boya on est belé, na profiter, na pesimbote, et pas ya boss diada, na Maracana, et pourquoi pas, maman nono pate kebe. Maman nono pate kebe, ngande ya Maracana toujours, et DJ Romario, DJ tout ya Maracana, bambote na bino vraiment, ya ebelé. Bande konanga, y carte pila à côté ce qu'on a actualité, topé na analyse na biso ya lelo. Ngana zalaka na kanda tout moment tant na yoka batu ba fingaka bo leka bo finga bo lo loko eza yango te ya ona na bino mettre so lingo sala analyse o moni ko za na likambo to za na matière te mon frère ma sœur kota anda kuno lala ou bien kende bar mela masanga o lango subo lala ezala mieux o leke oya na TV o memela biso masolo o eza ya lukuta o eza yango te. Bato bavanda na ba TV wala to bavanda na ba téléphone na bango batalaka biso batalaka ngana yo. Soko zo continuer ko ba bêtise boye ba bizengi na ote ba pe bazoba na ote. Donc faut ko lo ba vérité. Carte plein na vérité lelo to ke nanu na masolo ya liwa ya Frida. To vande ya na place wana. Na yemi na bo sali tout. Na ye na vrai vexo ya liwa ya Frida. Biso nyonso tout lobaki bino nyonso tout ponga na lobaki yango te pe na tika la loba ngo te ke dollar star akimi dollar star tika la kimate na yebisa bino mettre fois dollar star akimi te dollar star azali bo gangi ganga za na Brazzaville azana poto akeboye bande konanga siko lelo dollar star tanga abimi kuna na parquet bino bomemaki bino ne bokendaki na ye yango na baka mettre fois na sepeli kaka na maloba ya Mike la Duchesse à tout moment parce que son total le dollar star andimi ko apparaître na l'état andimi ko mona na ye moko peut-être ayoki maloba pe ya Mike alobe maloba moko boye peut-être bolanda ki angote bande ko bolanda ki maloba Mike kalamba ya loba Mike la Duchesse aloba était plutôt bolanda ki lobeli ya Mike la Duchesse te la Duchesse a qui clair de la star monana to solo la tant que famille ya Frida bo bando ki neti boyenga message nga na yambi o nga na ko transmettre bino papa le ki ya Frida nde abenginga na téléphone nanga na yebite place azwi numéro nanga abenginga na téléphone nanga na yebite place azwi numéro nanga boyo kanga papa leki ya Frida ndeko ya papa Frida abenginga je me suis étonné donc na surtout ki na moi appel moko ekoti na téléphone nanga na WhatsApp na numéro ya Congo bon tellement que toza batu na yambi. Allô, oui, bonjour et tout. Ah non, je me présente, ngana papa le qui a Frida. Bon, tant on a dit que papa le qui a Frida, je me suis un peu étonné. Na tikali na moi silence na yo kaye. Aye kolobananga masolo nyo surtout parce que kala mingi bomona ngana ye na live ya kala to mata na live na ya TikTok. Ba abonné na ngana sur TikTok, bola na ngana TikTok, la Rose Caterpillar bozwa vrai vexo. Tant on a bino ke Frida liwa ya Frida na eza na rien à voir na dola na kat bo comprendre te papa le ki ya Frida abenginga abinanga Caterpillar non landa ba émission no trop non landa ba makamba analyse no trop famille na biso famille na alobi yango bien famille na biso na famille ya mama ya Frida bino moko boyebe loko nini le kaka jour oyo dollar star ayaka kotika biloko ya libala debani le kaka entre les deux familles famille ya mama ya Frida na famille ya papa ya Frida debani le kaka na katuana malobani ne bimara na katuana de deux basali Frida autopsie Frida akufi na poison na arrêt cardiaque
Parce que ba messe bazwa ki pena temps ya kolandela ko sala nyoso tout ba landeli ba kuti lo ba kuta ki arrêt cardiaque. Deuxième temps ba sali ba examen tout ba kuti Frida akufi na poison. Place ba ngonyoso ba tioso ba telemeli poison ya Frida e uti wapi. Frida elle était empoisonnée. Frida avant même Frida bala famille à Frida maman leka Frida bino nyoso tu bo le gars na TV nga kutu na sepela na libala wana te nga kutu siko bino moko kindoki na bino moko bokotisi kindoki na bino moko na bokotisi yango bozi bobomi mwana na bino po ba pozo kindoki pesa la bandeko na ngai ba pozo kindoki pesa la bino moko bo do omona olekana okamatina live polo bake ngaku na nzimaka te bako bala na ye pona lingaki na ngali bala wana te oh yo za nzambe bafani ni kimakango pendant 8 ans tamba moni ba sonore o te biso famille to tiaki 80% eza normal so bo te 80% ya bala po moni ke mwana bino age kei bo mo ke Frida age ekende yaya famille ya Frida bande konanga nga na osenga na famille ya Dollar Star bango bino ba famille ya Dollar Star bo telema omaka ne bo telemi da bo banti makamba parquet wana bolemba te omande bango ba komo kima po ti jusqu'à maintenant ba tindaki convocation na et pas mama et pas ya ba Frida kuna muta répondre te journal soka apesa bango la ki lundi ba monalité. Et comme ils sont là pour poser ni parquet le il faut pas que capturer bango donc ko zwa bango ya ko pour ba ya bango ina parquet pour ba mon muto répondre exactement raison que te biso peut entendre ko lukaye Dollar Star bango mona na te ya muto akufela kana muto yeba douleur wana muto aleka na douleur Dollar Star leki na ngoto azana ngona minute ne muto yeba douleur wana. Si tant papa leka Frida benga na téléphone pour apprendre nga makambo nga na kanga ke na kingo nga na finake kingo na luka ki ye pour nga pona za vrai vexo oyo yake Frida kufi na poison yake jour ba yo tika biloko nga na yebi na ngati jour ba yo tika biloko makelelo le kaka place wana famille Dollar Star botelema parce que poison on va bimisa okana ndenga cc nenge mota tangwa lobi abi ponga kuna kamonga bi liwa Frida ka siko ko bimisa batu ba vérité mutu ye mo ka benga pa pesa nga matière na vandi na nga penza boy mutu ayene ka ye mo ka pesa nga matière na lukite ya ofele bande ko langa na vandi ka boy tsombele liko matière ekoti. Maman la ligne na yebiso yo na peso vrai vexo ya liwa ya Frida akufi na arrêt cardiaque Frida akufi na poison eliko nango bijour ba na pesa biloko ya libala entre les deux familles famille ya maman na famille ya papa boyokani ezalaki te Frida ti ba balana na Dollar Star bazana ndakute bazaki na ndakute Dollar Star a nova ne pas nanyo et pas ya Dauphin Mbula Matadi. Alors on pa Mbula Matadi avant ba balana akomo ovanda na ndaku moko azwaka tango ekomi penali bala ndaku wana esimbi lisusu te fallait ba luka ndaku msolo kwa bataki de date ya mariage esengeke ba longwa. Moya ba luka ndaku préfet za kité. Yango ba kende ko siège na hôtel. Bino bolo bakaba makambo de n'importe quoi bokene bolo ba bofinga Dollar Star bofinga boye bofinga ndaku soki ya ba Frida ndenge ezali neti nga carte pilar na éducation nga nazanango oyo papa na nga pesa nga kone kasongo mukenge dada nazana tamoko te ya kotema ya kofinga ndako ba Frida na tante ya kofinga famille ya Dollar Star nga nasala ba analyse eza vrai. Et que muta vani pena ba TV na ye a ota la place comprendre ni carte pilar azolo ba abonné nanga
Ba bona Gemidor. Na eli bino vrai vexo liwa Frida. Frida akufi na poison na arrêt cardiaque. Eliko nango kindokeza na kati. Kindoki wana ewute pa famille mama na famille papa. Ba welela ki biloko moko. Edaki likambo bomba te. Famille Dollar Star ba yebi likambo na loba. Famille Frida bo yebi likambo nga na loba. Boyebi o amoni ke na okosa ala nanga na commentaire aya okoma na commentaire ou bien akende na chaîne nanga na Gemidor na Congo aluka Gemidor TV na Congo azongiselanga droit de réponse kene pena na TV le ka na TV zongiselanga droit de réponse na ozalana pona répondre yo lisusu donc kene pena so kena Kinshasa tuni Aurélie Vangu ya Gemidor TV Aroyamba yo o relacté yo bake non makambo carte pleure lo bake eza boyete oya za contre makambo ngana lo bake Frida kufi na poison na arrêt cardiaque aya ozong c'est la réponse maj nada pe na kindoki ya de famille wana bowela kinini eloko bowela ki merci papa abena ngana tanga nga kombo te po muto apesi yo makambo muto apesi yo matière batanga kombo te po simbasi mo pianga esute ya totonga to yebi kotonga ndenge ezala so muta yo tonga peso idée to peso mayele yo ko bisa kombo na ete surtout na TV boy nga lobika muta pesinga matière papa leki ya Frida pronto bango moko na famille ba vendre makamba parce que jusque là corps ya Frida ezaka na kati ya morgue corps Frida dans la morgue auto ne ba kosa ki ote yanga na tuki papa leki ndengo zo balanga makambu oyo oza na assurance nango makabi ngai oyo naza papa ya Frida papa na ye abimi nga na landi omone babeti mitema tu alandi pe papa bango te azana bakatikati boluka siko libele tata na banga mela libele ye pa mela donc mama moko papa moko baza bandeko papa leka bingai na robengo pona loba mabete pona kosela mwana nga makambo te na omona makambo ndenge zeke na internet yeke mabe mais na omona yo oza un peu na conscience ya kosala ba analyse ndenge zo sala nga na yebi Dollar Star depuis kala neba bimisi Dollar Star abeta Frida ko beta za ko bunda na bango ya banda kala eza normal ko bunda ya mwasi na mobali mais za ko bunda ya ko boma te mwana so pa na mabe na ye Frida na mabe Frida na ba défaut moko grave to lo baraka bola muté so mwana kufi a de fois de nani Dollar Star banda opesa nga ba rapport ya Frida wana papa muto lo bananga Abi Dollar Star banda opesa ba rapport Frida comportement Frida mais tellement kaza mwana nga na benga Frida talabo Frida tellement ka ko azaki na mbongo koleka mobali mbongo c'est trop dur azaki na ba moyen nzambe banako pambola ye koleka Dollar Star ando mona Dollar Star iloko te voir même Dollar Star c'est pour mener ateka mutuka na ye ateki na biloko yako teka te po kaka bala Frida po akangisa Frida munoko malgré ça famille maman Frida ba ondi maka dola te baba ndoki wa mitema mabebo mtimenanga soki papa zolo baboy baba ndoki wa mitema mabe. En tout cas merci mon vieux, merci papa. Donc Lisolo oyo obetelinga na bombi nanga kombo na otanga nanga kombo te na tangi nanga pe kombo te nga lobika vérité Frida akufi na poison o bayebi singa Frida o basali autopsie pe alobi nanga boye kanga bien papa leki alobi nanga boye bango famille wana lokola bazo ne bato bazo lobaka ke Frida babeta kiye Frida avimbaki Frida abukana ki loboko Frida bakuta kiye na manzaka Frida bakuta kiye na makila Frida bakuta kiye boy
bosenga bango na TV. Pourquoi bozo koka kosenga bango na TV te? Ba pesa ba image wana ya ndenge ba kotisi radio, ndenge ba moni liboka Frida Bukani, ndenge ba moni Frida na ba pota, ndenge ba moni Frida. Ba pesa bino ba image. Ce sont les mensonges. Vous comprenez? Nyoso ya lukuta. Wana ngamu no lo bango te. Ngamu no lo bango te. Papa leka Frida muta bengi nga na téléphone. Pona ko tsa kutata voj na ye. Na ko tsa voj na ye. Mais na signe respect. Ndenge muto ase pulmoné. A vitan ya benga nga. Muto azana posa voj. Ya papa leka Frida. Ndenge be pona bomba na nga pete. Ya kaka na commentaire à Gemidor TV. Komela nga na commentaire. Komelanga na commentaire numéro na ngeza wana benganga bo benganga na otindela bino na ba WhatsApp. Na kotindela bino ba voix wana na WhatsApp. Na otinda ngwa privé. Ya mutu nyoso pete. Batuka ya media. Bata polémique ya ba media ya TikTok ya YouTube nyoso tuna nango na téléphone nga benganga na otindela yo yango o sepela. Boko telanga kala ba commentaire. Et l'homme souté. Papa leka Frida lobi bien. Frida koufi na poison. Frida koufi na arrêt cardiaque. Frida, liwa ya Frida et outi na les deux familles. Et dans les loko ba wela. Pe loko ba wela ke loko mnene te loko mouké. Et même na liwa. Et loko mouké. Ye moko pe so alobi abi batinde la bino ba video ngo bakanga ya ta photo kasite balobi ke mwana bukani balobi ke mwana zana ba pota abi nazo regretter ndeko langa mobali pourquoi zo kota la bêtise modèle ya za muto a loi pourquoi zo kota la bêtise modèle je sais pas ce qui na koloba na eni wana ye moko abi na regretter ndeko nga yango nga na boy kokota la bêtise yango na se pour mener na pesa yo vrai vexo ya liwa ya mwana na nga aobeta tolo abi liwa mwana nga e sala nga pasti sikoyo biso moko to yebi liwa mwana batika kokosa batika kolaita makamususu okele ba media 14h te etamboli na ye moko pe Frida da ki bien te Frida da kana de la star te. Maman Frida oyebi vérité. Maman ya Frida oyebi vérité ya mwana yo oyebi bien que Frida azaki kaka na de la star te. Oyebi. Est-ce que bon tu sais na repoani. Bon tu sais na distraction poani. Devant merci ka papa leki devant eza moko boye la biso ba photo na ba vidéo ndenge Frida Bukani. C'est tout. Boye la biso ba photo parce que maman le baki okende de kuta mwana sa kufi na morgue. So okende ko mona mwana Bukani ndenge nini. Boye na ba photo na ba vidéo parce que médecin akendaka partout, ba médecin ba contrôler bibembe. O ba faki ka autopsie wana, o ba faki l'examen wana po ba yeba ke arrêt cardiaque na poison te ba sali autopsie. Baza pe ba capable ya kobimisa maladie ya Frida ke abukanaki tonini. Baza capable ya kobimisa ngo. Botika autopsie na erreur. Botika. De la saba courage et belende ronanga. Nga le même kamno na kota ngoti na suka. Yo Saratola na bengo combien de fois keba. Yo loko lingaka batu bazwa makambu yo zo makambu to bima obima olia mbongo boko la bano mwana za matama lokwa mongoli wana oboko le na mbongo batu. Keba Saratola. So e bango ba kokote ngate. So bon ba ko lo balote ngate o carte pilar o le bulldozer onga Saratola o monde Karina kangiso munoko o monde Karina mukonda kangiso munoko o ko bi babati banga babani cheno monde ngokoma ke olenga linga tola e pa na ngaso ko meki na carte pilar no sa mabe. Yo dans la droite, on va dans la TV, on doit rapporter tout de n'importe quoi. Conversation on a zui. Na sala analyse, na yaka pamba te Saratola bon lukuta makasi. Analyse yo sa net analyse ni, yo lobi ni. Oyo ko apporter tout de n'importe quoi, que de la sœur Azana Braza, de la sœur Akimi, de la sœur par-ci par là. Pour la ni.
Ça to là, yo na yelo sima. So continue sous na pecto na makamba. Yo na comme na makamba okota makamba basila ya nini? Yo vine na kota ba via batu. So ko fingi mutute oroliate. Isa lo ko biso ba carte pilanga na sala ba analyse na normal na finga matute. Na kebisiyo. Na kebisiyo. Kanga munoko na yo vanda kimia. Vanda kimia tola. Mesdames et messieurs, merci toujours na baignon surtout ba lingaka carte pilar les vidéos de la presse et merci na baignon surtout ba lingaka Gemidor TV donc vous êtes tellement nombreux biscap bozali carte pilar et la binoka masolo ya bien. Ba masolo bo fo boyo ko pas carte pilar. Ba analyse bo fo boyo pas carte pilar. Na eli susu to pe na zongi li susima par rapport ya ba mama to ke wapi mama moboti mama ya boti mwana ye ba mama boko melanga na ba commentaire contenu ya vidéo tota no vidéo ngana bino mama aboti mwana ye o parvenir kanga mwana makolo na maboko pe na aja mwana oyo aza même pas na 10 ans raison za ni po mwana lele nzala mwana olanda yo na nzala yeso mwana oza capable ya obota te oza capable ya obokola te oza capable ya ko éduquer te kobota te ndeko nanga mwasi kolinga mwana singa bashinga na modele oyo mwana ole na balabala na sa moi bato alibanda ba oyoka mawa obimi po kena yo osundoli mwana babala São Lourenço, porque não sei, ele é culpado disso. A tua mãe te morreu por quê? A tua mãe te fez isso por quê? Sabe na polícia? Sabe onde fica a polícia? Não. Vai mesmo na polícia, vai dizer, tua mãe te deixa assim, que é para tua mãe nunca mais te fazer isso. Te amarrar, deixar-te amarrada, hein? Bater-te em plena rua, hein? Em plena rua. Tá bem. Isto não se faz isso. Isto não se faz. O nome da tua mãe, fala só o nome da tua mãe. Esperança quê? Esperança Domingo Soares. E o teu pai? Eu não sei o nome dele completo. Moras aonde? Mano, que tanto. Tá bem, filha, nós vamos desamarrar-te, mas vais ir na polícia e nós vamos mostrar isso. Se é justo a tua mãe fazer isto nesta hora. Ficas na graça. E ainda falo Jesus Cristo, São Lourenço, porque não sei, ele é culpado disso. Ba mama, eza nini? Eza nini? Eza nini vraiment de tozo yeba te to kende wapi bande konanga ba mama botelanga na vidéo oyo ba mama moboti 9 mois na ya pasi ya 9 mois ya pasi kande na bota alegria nanga bilonda Madeleine kande na bosta nanga Moïse France nanga kande na mona ga Jessie nanga kande na mona ga Innocent nanga kandi na mona Maralita nanga kandi na mona Nata nanga nde na mona bana nanga bana ya bandeko nanga bana yanga ya nde na mona bango ça me fait plaisir n'habite motema ngo ya kanda oyo kokoma nanga tina niveau na kanga mwana nanga moko basinga euta wapi pe mwana yeba ta komba papa nete batuni komba papa mwana parce que mwana olo bala portugais et salami na kata Angola vidéo bo mona bo so boyo kelo ba portugais et salami na kati Angola na kikolo excusez-moi et salami na kati Angola na kikolo pour nini pour gagner nini ko maltraiter moi na tina niveau
Mama oyo aza mutu ya kokanga. Bandeko na sengi bolukelanga mama oyo. Mi localise sa maman. Gouverne. Lukela procura mesmo essa senhora tem que estar presa. Essa senhora tem que estar mesmo presa, tem que ficar mesmo preso, porque essa senhora, a coisa que fiz é quase matar. Matou a miúda. O senhor matou a miúda. Veja como que amarrou a miúda. Assim não tá bom. Assim não tá bom, minha irmã. Se não tem capacidade de nascer, não nasce. Se não tem capacidade de criar, não procura, mana. Não procura. Nascer, até necessidade que a miúda tem. Não sei se essa miúda será que estuda ou não. Não sei. Não sei. É muito triste. É muito triste mesmo. É muito triste. Uma mãe desse jeito. Uma mãe criar tua própria filha, fazer isso na tua própria filha. É muito triste. As mamãs. Vou comentar lenga kaka. Bolo belanga nini basa na mama o. Maman azo mérité nini. Nana posa maloba na bino, na posa ba commentaire na bino, nana posa ba réponse na bino, bo répondre nga place oyo. Maman oyo azo mérité nini, maman oyo azo mérité nini. Basa ne nini. Maman a mérité nini. Kosa mwana mwasi. Bo komena nga kana ba commentaire. Et là je fais plaisir à mon boss, bozatel mebele bayanga, namoni boss Malou Kayibukila, Malou Nakatesh congolaise, et pourquoi pas un boss Pambukidi, boss Pambukidi, il est là parmi nous, merci à boss, et merci encore à mon pasteur. Mon père spirituel, Trésor Panda, mon père spirituel, Trésor Panda, et merci, merci encore na bana nouvelle alliance Mobimba, il y a bien vraiment en gros, basal nanzame boya no libosoto vanda to solo la, si j'ai o, na ben lelo na ye kaka na ba analyse eza clé, eza vrai. Nako mzwananga manini te na ke kokosaka nanga na ke no baluka loko eza yango tete. Na yaka na ba analyse eza vrai, eza faux no lobate. Basali na Nzambe toki wapi? Tozo kende wapi? To koma wapi? Tozo koma wapi? Ninyo to sala. Obensi muninga na église na yo. Muninga ye. Atei, ayembi, akwe kidibi, liwa. Yango nzamba ngo ya bino, aza wapi? Est-ce que bon mone loko to komputo mona ke demo akoti na kata ba église? Parce que so to kala nanu kaka. Donc eza ndenge moko na likambo ekomeli mai kalambai. Ndenge batu bakufa ki na concert mai kalamba lelo que tomoni toke na temps de la fin.
ndenge Yesu alobaki tokomona bango na Bisaeli na bango tokomona basala nzambe bakobaluka tokomona na ba église ezobongo me ekoma babar. Pasteur oye oteya otele mozo yembo zo adore nzambe kidibi soit disant to sola na nzambe to tsaka bongo na critiquer ba pasteur te pour papa na ngamo pas pasteur ngamo pe na chrétien na critiquer ba pasteur te mais na le balkambo est vrai. Soit disant sola na nzambe butum batso lalaki o sola ki na nzambe oyepe sokoli na tongo oke na ke église olala yo wapi na bar olala ki na position poliwe ozoka ya mbala kata boy ya briske ka boy tolo banine odena problème attention tolo ba tricage ya baninga no ba pasteur. Vidéo, oh, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Et tangi singama ya misu na leli na koki o supporter te. Na miti na place ya papa na papa oyo. Na miti na place ya famille ya papa oyo. Ndeko na biso ala muki na tongo abonga ma ke église. Passer na biso ke église. Abia yembela nzambe adore nzambe na ye. Na si adoration nzambe ozaeki wapi? Nzambe ozaeki wapi komona papa o nzambe ozaeki wapi? Ata kotokomi na temps de la fin. Tomona kaka nde tomona papa na biso wemba akufaka na podium. Et comme ils sont na basala nzambe beaucoup fera na podium. Vraiment. Vraiment. Seigneur, miséricorde na likola lui ya peuple oyo. Miséricorde na peuple congolais parce que tozoye baté nini to sala. Peuple congolais azoye baté nini ya sala. Peuple congolais azoye baté nini azokende wapi to okende wapi. To comme mona bilemba na kati ba église vraiment. Na kati église un pasteur ozo yemba ozo adore nzambe obambani kidibi okei basali na nzambe bozalaki wapi o bopesa biso na explication bolalaki wapi journango kitsa dimanche na kitsa adoration parce que bolalaki na position nini bosolaki na nzambe te nzambe révélaki bino te po bino mokomaka ba prophète au moins église toni makasi prophète kuna prophétie ezokite ezoyoka te prophétie kuna ezotoka so prophétie wana bomona ite ke mosala na nzambe akufa bomona kite nzambe alakisa bino te ke na butu bokuta na problème moko songolo po bo se prévenir. Mes condoléances vraiment la famille oyo bakufeli papa bakufeli noko bakufeli mwana bakufeli yaya ça fait mal parce que kobenga ce qu'on a imaginer na mitolo na place ya famille wana babenga bino bitimaka te papa abiso parce que eza ba ndenge moko ba liwo nga ndenge moko na ba fridat boyoki sangwa maladie te mama mutake église en tout cas bolandela micro wana bolandela micro wana pasteur wana yembelaki bolandela micro wana nanu bokende pesa msute micro wana na kitsa vandaki biloko wana mibale bolandela ngo pocha zokwe kwa ina micro na ye pe baninga na paseti bayeko yamba ye mutu asimbi micro wana zate mutu asimbi micro wana zate mutu aweleli micro zate ndenge zake akwe ba uzata micro non. Bota image bino moko songa na okosa na moni ata passé a moko te yaki ke auto frère balokota micro wana mutu asimbi yango azate bolandela micro wana micro wana ekendaki place nini nani alongola ye micro wana kita vandelaki mai amelaki journée wana azalaki na banani na kati ya église
ava telema wana azalaki place nini asimbaki nini bolandela biloko wana nyonso surtout micro parce que motema mabe ekoti partout même na ba église komona mosala nzambe kokufa boye ça fait mal ba comédien na yeli bino lisusu yaya Delta Force akufia nazomona ta eloko malonga te liwa Delta Force ezande lokwa ya mwana permaturé liwa Delta Force ezande liwa la musi barando ya bino nyonso tu Belvina sila kuna soki popini soki nani na sila yaya eza nini elonga ixi na sila ekomi Belvi kuna na sila Belvi kuna na soki sila kuna na nani yaya eza nini D'accord, ça soit kabona mwasi na eso pona kindumba na baso pona ni. Toza la posa oyeba ngote. So d'accord, ça comme vivre ceux qui na cardozo et tali biso na nini. Ba vie na bango est normal. Kindumba d'accord, ça mobile elonga na bango mettre. Mobile ya ndumba zalaka na yete. Mobile simba. Ameka sika oye ko simele akei. Gustave le Grand Baoba, Bambote no yango Gustave le Grand Baoba et Charlie Pepo na Pepo kinga kati na kati ya Kapolo Charlie Pepo na Pepo kinga kati toujours babioza na posa hôtel flat mora bien outi pouap outi partout dans le monde on a posa siéger place mora bien en tout cas contacter ka biso to mblakisa yo et pa ya Charlie Pepo na Pepo kinga kati ezala ngo non lo ya kimbangu non lo ya kimbangu do zaka juste na kimbangu na Kapolo soko kitika wana na la police ya pire otunuka kinga kati tout ezawana piscine restaurant flat kitoko wifi ofele don nyonso kuna kitoko boss Charlie Pepo na pesio bambote bisiko zali et merci à bande connaître tout bazaki na biso branché na mokona lelo ba analyse na biso to memela ki bino vraiment yangwana ba commentaire na bino esa biso bien ba like na bino esa biso bien ba nyonso balinga carte pila ba mbote bisika pi bozali na pesi bino ba mbote boss Socrate Makumbi boss Papi Pilelo motema ya disto feza poupée Balthazar yo linga bongo pourquoi pas encore là je vois maman Pélagie, maman pasteur de nous, Mami, maman de maman, maman Yemoro Pélagie Panda, yango yo, merci encore. Maman Leki Marina, protocole Angouya, nouvelle alliance Mobimba, na lingi bino ya mingi, pourquoi pas mon pasteur Roger Mosengo, di Kando. Mon pasteur Roger Mosengo que j'aime bien, frère Simon, frère Naïsi, frère Fabrice, bon tellement belé en tout cas la ligne bino est trop bah il y a surtout la carte pilar abonnez-vous massivement sur notre chaîne Gemidor TV chaîne où la bino actualité a bien et le nom solo qui tout comme analyse il y a vrai bah bino surtout vérité en place. Majnada. Merci à mon réalisateur, Patrice Nginamao. Papa na Patrice Nginamao. Moulumba. Babi et Kendara Bongo famille Nginamao Mobimba. Yabinu yango de la part de la Rose Carte Pilar, le bulldozer de la presse. Et Aurélie Vangu, Naomi Yorate. Naibi yozo miyora menga na miyorate Aurélie Van nga na miyorate na lingi na miyoka po ça la bien et merci encore na moni bongo notre cordon de Gemidor TV afande ayambo yango yo babi celle contre tous to sango ndeni to sango ka bongo po pesa soit excusez-moi. Merci na moke moke yango papa Carlos Massamba kala mingi te papa Carlos Massamba kala mingi te na Gemidor na émission ya les Havres to lobela nan
tolo belanan papa Carlos Massamba allegera pas pamba te hein yena benga ye pasteur parce que aza pena mosali na nzambe pasteur Carlos Massamba bambote no bisiko zali ya lo ba mingi te donc soki ya bia ya leka c'est que lo ba ne ba vérité donc kala mingi te bon on a déjà notre papa merci encore na Odon, réalisateur Odon, Bambote no bisiko zali, ba réalisateur nyonso tu ya Gemidor, na Chassa awa na poto. Pour babi Gemidor il est partout dans le monde hein, na Suisse, dans partout aux zali. Donc Bambote na bino nyonso tout. Merci na ba na Suisse nyonso tout o ba soutenir émission o ya les œuvres. Merci na bino nyonso tout. Merci na ba abonné na bisonyo surtout merci na abonné na ya TikTok bo continuer carapo ya bino de bosala ngo bien bosala ngo bien makasi et merci encore na batunyo surtout o ba soutenir na carte pilar son atteint communauté limbisanga docteur Mike Mayindu motema ya Karine Mike Mayindu Karine Makese Mayindu et pourquoi pas mon vieux Junior Amorine Junior Amorine na kacha kimbangu mutwa edikaka oya apesa rande elengi ya rozala na babari oya apesa rande elengi ya rosolola oya solara bien na batunyo surtout oya sele biso stade stade ya ba musicien tout les grands libulu la kacha kimbangu soko za musicien soko comment na kimbangu te soko za musicien te soko le kapa vieux Junior Amorine te soko za musicien te donc faut le kapa vieux Junior Amorine pour te confirmer pour kuna na la première libulu ya ba musicien na kacha Angola Papa Zachary, on appelle sur Bambote Bisiko Zali. En tout cas, tonton, pourquoi pas, délégué tonton Minzo Milai. Délégué tonton Minzo Milai, hein? Wana mon conseiller, nga ben conseiller nanga. Donc ya zara toujours nanga muto a edikaka ba o appelle ça elengi, ya rozala délégué, hein? Délégué de délégué. Donc merci à trop et merci la bande de surtout oyo bazaki branché na biso place yo puis plaisir et salut et okutani na émission oyo vraiment zala na esengo ya koyamba émission oyo na motema no mobimba pe commenter les biso partager les biso et ça la biso bien et ça rappo na bino et pour na biso pe biso to ba misa na bino to ça la capoto se pe sabino merci à bande de surtout o bazaki branché nangai na mokona lelo merci bisous kuna bye à la prochaine. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, oh, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence.